Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to babolinga mama Elia Anitu. Na pesi bino penza mbote ebele. Ba ebwe ma vie pini ko wazima bandeko eske boza malamu boni bino bandeko nanga eske boza bien boni ba santé na bino lelo toza déjà lundi. Toza déjà le 13 juin 2022 nzamba zo batela kola muka. Eza habitude te mais kola muka mikolo pe eza kokende to pesi vraiment nzambe merci. Pona ma pe bolingo na likolo na biso ndenge nzambe aza ko batela biso to pesi merci. Lelo na yek mwa mukie na mwa lombango na koumela mingi te na kati ya cuisine na za vraiment na tamingi ya koumela na cuisine te. Soki na koti cuisine ezali pona Alexander komoko mobali na ebise kibino keza na bandeko mibali pe ba komi ko benga nga pona kosinga nga mwa ba recette kosinga nga mama oyo tokoki kosala ndenge nini bala mibali mingi baza wana ba célibataire baza na basi te alors moto akolambela bango azate olie bakendaka er nyonso koliaka libanda boyebi pe bambongo pe na mboka na biso pe bambongo ngo pe eza pe mwa pasi o moto alobaki eza pasi te bona yebi te mantuka mbongo pe ezali pasi olie okende koliaka er nyonso na libanda biloko ya kitoko abite mama yango nga na abite na benga mama Elia Anitu mama sunga nga la kisanga nini na kolamba pondu na nga eza kitoko alobi na ngai boy ndeko ya mobali ke mama ya ngai na linga ba pondu ba chaka ba mbisa okaka te na ninga nga pondu ba changa ata mbisa la mer te ninga pondu ba chaka ka puchard nga munoko na nga elinga ka pondu ba cha puchard mbisa kokaka na lingi te mais mama na lingi pe pondu ya mai te po pondu ngai na lia konka na loso na linga lia pondu na nga ka na loso chéri moko na zwaki wana ye mutazo ibisanga ya bola ndanga bien chéri moko na zwaki mama yake ana ndako asalelinga pondu ngo mwa mai pona olia ngona loso mama pondu pese ki pito pale pesa mobulu pona olia ngona loso mama nana nga célibataire menga la linga kolia bien na bato balinga kolia bien wana na linga kolia malamu pondu wana yaki mai na likolo loso nga vraiment sepeleki na pondu wana te yona ngi mama ola kisanga ndenge la kolamba pondu nanga ezala kitoko ekota bambisi wana te ekota kaka puchard ya pamba. Et voilà, sikoyo ngai mama Elia Anitu pondu yango wana na sina tokisi moni pondu nanga yango wana na tokisi déjà. Na ebise bilibo habite mama lamba kaka mama pardon ngabi problème te. Pondu nanga yango wana bomoni na sina tokisi. Na tokisi pondu nanga na tokisi yango pe na chango pe matungulu na chango pe na poireau etoki penza malamu. Awa sikoyo loko ni na sali na kati matungulu na ai yango wana bomoni ai yango na matungulu na mwa ba poivron oya ba pilipili na saka mwa muke koswa wana yango bomoni na kati awa oyo ezali 2 boîtes ya puchard na biso ya nature awa naza na boîte moko ya puchard na biso ya tomate yango nde nazokende kosalela ndeko mobali oyo pondu mafuta na ngai yango wana ezwi moto malamu natie sikoyo biloko na ngai yango mafuta ba ai wana natia yango mebimba mpona kopanza na ngai yango bomona ai wana eza mebimba mafuta yango oyo mafuta ya mbila bolimbisi mafuta ya mbila eza na biloko mosusu bandeko ebonga kaka na originalité nango biso tokoli na pondu na biso tolambaka yango bien na mafuta ya mbila mais na kokola kokoma pe na bamboka mundele komi pondu na olamba mafuta ya mbila te malamu nalama wana huile de tournesol bon eza kaka choix ya moto pe goût ya moto problème ya te ya pe na bandeko mosusu pe balambaka pondu na huile d'olive eza pe normal parce que ceux qui ont un problème à santé, bah oui, on recommande que c'est la cas huile d'olive, ça peut normal. Mais biloko lokola pondu, et bon à mafuta mbila. Biloko lokola mfumbwa, et bon à mafuta mbila. Yango tato sali yango ndenge nini. Kokola mba pondu oyo na huile de tournesol. Vous en avez plutôt comme originalité des problèmes. Originalité des problèmes. Voilà. Donc nous sommes là pour ndeko a mobali. Pondu yango wana. Na sina tokisi na ngango. Pondu na biso yango wana ese toki nango malamu evandi ndenge evandi wana nakomi kosala kaka sauce à part po epesa facilité ya koyeba ndenge nini akoki kolamba po ti azwaka mwasi abanda kolambele ye alobi alingaka na ye kolia malamu alingaka na ye kolia kitoko yango wana natie siko matungulu nanga bona nazokalinga ye abi alingaka pondu na ye alingaka fali yango kaka na loso pe alobi ke mama alingaka mafuta nga siko na kotia mafuta moko un peu mesuré na kotia mafuta ndenge oyo ndeko alingeli te po ya lobi yalingaka pondu asimbi bo mafuta ezosopa na ndenge alobi abi mama nga pondu na nga nalia kango na loso na nga mpenza na lie pondu boye
mafuta ezosopa na nga na maboko encore bien lira pondu penza na loso na maboko asibi penza pondu boye mafuta ezosopa na ndenge ya lingelaka. Voilà biloko na biso yango mafuta nga na cheka ka mesure. Allez tiki matungulu na biso ezotoka ezokalinga pardon na ai eza na kati wana na kati ya matungulu na mwa ba poivron ya mikie milai wana soka na mwa kosoa moke ezaka un peu pimenté na kofinika nzungu na tika biloko oyo esala nini ekalingama malamu avant to attaquer to continuer kolamba na biso. Tozaka na niveau ya kokalinga kaka matungulu na biso na ba ai mwa ba poivron totikela yango mwa temps elemba ai wana elemba finiki nzungu na ngai. Voilà, toza toujours na kati ya contrôle ya kotala biloko na biso toza kokalinga ba matungulu na biso matungulu ekokalinga mate koma marron soki ndenge nini non ekozala ndenge wana te ekokalinga mame ekoma soki ndenge ya marron te po toza na besoin ba légumes wana ezala emonana sikoyo mpona oyebake matungulu na biso c'est bon eloko nini tokosala tokofina ai moni ai yango wana efinani moni soko fini ai boye efinani nango tala moni ai efinani to fini ai yango efinani ai ebeli nango elembi kitoko yango wana ezofina nango ba ai yango na eza kofinana mpona kolakisa ke elembi ebeli tala moni ai eza kofinama na bopete nyonso sans discussion. Ba légumes oyo toza yango besoin emonana na kati ya pondu. Sikoyo eloko tokosala nakia kotia pichard na biso na kati ya sauce awa moni pichard yango wana natie na sauce nakamati na bakisi poivre blanc po epesa biso mwa ntunga na pichard po pichard mpe ezalaka mpe fada à part mungu ayepesa biso mwa ntunga moko boye yango wana etie na kati ya sauce na biso natie 2 boîtes ya pichard na kati ya sauce epanzana nango toza na posa te ki ozala mibimba soki nde nini te panzani nango problème te biso toza na posa ya goût ya pondu ya kitoko. Voilà pichard yango wana pichard yango wana natie nanu oyo ya tomate te natie nanu kaka ya nature ya tomate yango oyo natie nanu kaka ya nature na kati ya nzungu na biso. Sikoyo eloko nini na kosala kontala na malamu eloko na kosala na kotia sikoyo pondu yango oyo natie pondu na kati ya pichard na biso na ba matungulu nyonso tokalingi pondu yango wana. Voilà akoza ba kotia pondu na baloli yango boye nde bozomona naza kobalola baloli pondu esangana pa biso alobaki alingaka pondu ya mafuta aliaka wana maboko na loso me nga nakanisi natie mafuta ndenge oyo alingeli te natie mafuta ndenge quantité nga namoneli ye ntango akolamba ya ye akotia vraiment quantité na ye oyo alingi wana me ngai natie quantité oyo nga namoni kekoki yango nga natie ntango ya kolamba atia quantité oyo alingi makasi wana nde ya kotia. Voilà awa sikoyo natiki pondu na biso etoka na kati ya bapichard na biso esangana malamu avant ke nabakisa pichard oyo etikali natiki nanu oyo esala mosala nango oyo na finiki. Voilà
Voilà, pondu na biso yango ezotoka. Pondu ezotoka. Pesi mwa ntunga ya ai. Ai soko lambi neti pondu chango na suka epesaka pimbo mwa kitoko. Pondu yango wana eza kotoka. Tokotikela yango su mwa temps. Et toka su mwa malamu avant tobakisa yango biloko oyo esengeli kobakisa. Totika pondu etoka. Na bakisi mai na pondu te o kaka ndenge na lambaki pondu kaka ndenge etokaki. Ndenge na sali sauce boye na bakisi mai ete na pondu. Voilà, bomoni pondu na biso ndenge etoki, bomoni mafuta ebandi komata. Soko ozolamba bomoni mafuta mati boyeba ke biloko na esa nini. Ekomi pe na kobela to pe ebele. Voilà. Moni mafuta emati. Ozoyoka? Voilà. Mafuta vraiment emati. Emati likolo. Pona leseki pondu ebele. Voilà, etoki vraiment kitoko bien. Sikoyo nazokende kobakisa au niveau pondu comme c'est bon déjà. Nazokende siko kocha cuillère na biso ya tomate. Pourquoi na cheki mbala mote parce que tomate ekoki kozika. Bien que nzoko eza bien mais tomate ezikaka. Yango na baki na chango na suka pona pe kozo subu ya kitoko makasi. Yango na cheki tomate na biso boye na suka. Nabakisi mai na biloko te kaka ndenge na lambaki yango. Pondu na sali sauce mbala moko na che. Nabakisi mai awa teke na cha mai te. Pondu eza makasa. Yango oyo botaka mai ba matungulu wana esalaka mai. Donc yango yo bakisi cuillère na biso na suka na kati ya pondu. Tika yango susu etoka esanga na pona goût. Goût esanga na susu kitoko makasi. Pesa goût ya kitoko. Voilà. Tokotika yango etoka sur moi quelques minutes. Mais naza na mwa suka moko ya muke nazokende kocha. Suka yango ya muke eza nini? Suka yango ya muke eza ka mwa lutu moko ya bouillon boye. Yango nde suka oyo totie na pondu. Faut kocha na suka po bouillon okipe kozikisa biloko. Faut kocha na suka. Mo ndenge mafuta ezomata. Tala mafuta ndenge ezomata. Mafuta ezomata pona lakisaki pondu ebeli tala mafuta na nzungu. Msoko na biloko. Siko oyo ezana na mafuta na mai. Tokozela mai ekauka. Mafuta etikala. La pondu yango wana. Voilà. Tokofinika yango susu. Totika yango toka susu bien pona goût esangana lisusu ya pichard na uti kocha sikoyo pichard ya tomate. Yepe abela na kati basangana na pondu basangana bien basala lingomba moko. Goût vraiment esangana kitoko na kati ya biloko na biso. Voilà, tokomi na suka ya elubu na biso ya pondu na kanisi pondu yango yo ndeko asengaki ngai. Pondu ya mafuta yango yo pondu ya kolia na loso yango yo bomoni. Ndenge na lobiso koso tokisi pondu na kitoko ekauki mai osali sauce na ndenge na sali wana nga na sali ya compliqué na cheka matungulu ebele ai ebele na kamati na chena ba pilipili oyo swaka pilipili soka penza makasi te wana ba poivron milai wana yetuza na mwa pilipili mais soka na makasi te na baloli kitoko na kamati kaka na na lambi eza maboke ya pondu mibale na maboke ya pondu mibale na che maboke na che 3 boîtes ya pichard de nature na moko ya tomate. Tant on a checké pichard na kamata na checké moi poivre blanc pour ekota na kati ya pichard et pesa biso moi goût. Soko otali émission oyo otali elubu oyo osepeli nango na kosenga na yo o partager
lien na bandeko mosusu o bayebi nanu mama Elia Nitu te. Soki ezambala liboso ndeko kutani na nga naza mama Elia Nitu, na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Soki o s'abonner ko bosana te o activer cloche ya notification po notification ko banda ko sunga yo à chaque fois que mama Elia akotia moi vidéo ya sika yo komona ke mama Elia na uti ko publier vidéo ya sika pour que o ataka ba vidéo te. Soki po otali oza na commentaire akotia place akotia commentaire ezali wana tia commentaire oyo olingi kotia. Soki po otali omoni ke musala o mama Nitu asali na sepeli nango okoki pe ko aimer vidéo to ko like ndenge tolobaka. Moi pouce wana ezali musapi eza wana okamatika ofini yango musapi ne tomba na likolo elakisi ke o like to o aimer vidéo. Merci mingi na bino nyonso to bandeko na obolinga mama Elia Nitu. Merci na bino ba obo disposateur na bino pona kotala mama Elia Nitu, kotala ba émission na nga conseil, kotala bilubu na nga na pesi bino vraiment merci. Que Dieu vous bénisse kaka ndenge na lobaka. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nubenshanini bana betu bonso. Donc pondu ya loso yango wana omoni ndenge eza na mafuta. Kolia ngo kitoko na loso par rapport ya fufu. Ndenge ndeko asenga kinga. Na kosenga pe na bandeko basi bana na biso bozokola lelo oyo to pe ba mikolo pe po papa mo yebsenga ke mwasi naza na 40 ans mayebi kolamba te. Il faut que ça l'effort ko yeba kolamba eza vraiment important. Mibali ndenge balingaka mwasi aza na loketo kitoko na mbeto ndenge pe balingaka ke mwasi alambele kitoko po alia kitoko eza vraiment très important. Kolia eza malamu oyebi mibali baza biloko mibali balingaka basi à part caractère. Ata la soko za ndenge ni mbala lingaka na mbeto asa kolia kitoko na mbeto de l'esco za ko tourner ko balola malamu na mbeto et puis na kolia boye asa kolia kitoko na mesa yango nde esengo ya libala. Pona lelo tosuki wana. Bye bye.